Donc bango ya kipananga ba approcher nga toujours. Nga na approcher ici, tu vois loko ya kala ba 17 à 18 ans. Mikolo e koma kaka pour approcher nga. Oui vite. Donc nga pese pas approcher nga. Donc nga na ko kende te. Et puis baboya kanga te. Yo basi ni balanda ko. Banana kanga et puis baboya kanga pete. Ngane na boya ka. So ipe na moni yangali aboya nga na boya ava. Alors bateke no ngane na boya kie. Seve na ngeza pesa 100% kitoko. Yo na baboya te. Te baboya nga te. Jamais baboya nga. Ata pesa ka linga boya nga. Na zwite mbala moko pa nga mko na boya ava. Mbala moko seve na nga pesa eza 100% donc kitoko. Papi aebi batu na communauté aebi. Donc seve na nga penza kitoko. Na représenter batu ebele. Na représenter mboka mobimba. C'est le Congo qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne.